baza ba essentiel batu nyonso balobela kofi ba essentiel et puis tant baloba bongo bazwa rappel le côté et puis tant ba kofi ngana ketchup bongo et qui tisa rappel succès fali pété bon quand ya ba chanso ba killer ba kuta na ba bakali bino bozwango nana ketchup paza moi c'est ko respecter na kata vie de couple ya basa ba musicien neto respecter ma Sylvie ma pata ndenge pe nana ketchup aza moi so aza respectueux il faut to respecter basala ngo volontairement pour balinga bango parce que place au baza ba sepela nango parce que ce côté bata fali ba fingi bobi fali mutatindaka mais côté mususu ba finga bobi besoin si ba patron bango sima il est là comment on représente yo kati so fali azaka o so fali le azaka te mais comme ba quartier la te bunga na génération route que tant bino boye boya ko finga nana bo finga manika yakutu al touchaka sindi ala muka 6 ans na nuisette cap vidéo titi pour faire envoyer à réagir mais Cindy avant d'akatala ndenge ba porte parole na bango ba finga nana ketchup oh nana ketchup atika jamais ko tia finga Cindy yaka bobiso to ba warrior to yebo to ko attaquer faire to attaquer ba golo mais jamais to simba sile nani sile aigle jaune ouais ti bo ba maman ba bala bango wapi ba maman ba bala bango vierge batu nyonso ba ko finga nana ketchup ba maman ba bala bango vierge ba maman na bango ba maman ya longue jambe maman ya o wana suki landri maman ya mususu wana ba maman bango ba na katenda kama bala nde ba ko finga nana ketchup po nana ketchup ti ba ko finga bonga na ndaka libala to yibi ke bango nyonso ba tek sport na lo bango déjà fallait ça support na bango de ce qu'il fallait limo en bon na te et il faut déranger ti ba golo ba sala nini o fallait sala te ba golo si ba sala nini o golo sali bango pe pour batondi ma pena ke faire as leader abet la biso na ba province de fallait habitaki ah bon babandeli biso pe na arena babandeli biso na arena o ya Paris babeti arena Belgique babeti arena Bruxelles babeti ya Londres babeti biso ba province nyonso o fallait uto beta la force na binongo za makiona ate za makiona na ngo sala premier que fallait et ça problème té na lobi basali nyonso o fallait beta na tele badati ata pe fallait ala lipongi tant telema o sala pe ka mieux que les kabato nyonso o bino bolinga bolobela lelo depuis to bandi ba sali ya ba musique depuis fallait mando beta na Bercy 2020 tangela muto asali mieux ko beta ba sali musique ke batu nyonso ke fallait. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, Mbote Nabino, nous sommes en Afrique Elengi Télévision, le vôtre, Benjamin Zama, garçon vitaminé. Et ça l'a énormément bien sûr, Nabi qui est en face Nabino. Bokene Musika, Tibozara en Afrique Télévision. Awa, c'est excellent. Merci beaucoup Nabino. Bonjour à vous, ceux dans la tongue, ceux dans la pourquoi. Bonsoir Nabino. Le vôtre, Benjamin Zama, garçon vitaminé, dans les Labino fort. Nabi qui est 2025, oh, Marabouze, belé et belé, oh, les 40 Bisso Nabino, parce que Bisso Nabino, tout à l'heure. Tongana Singa, Tongara Mingi Kozala, vraiment Elongo. Champion Wadol, le roi de la Rochelle. Champion Wadol, le roi de la Rochelle. Mbotenayo, parce que la Bisso, champion Wadol, Mbotenayo. Zambalo la batte là-haut, champion Wadol pour Bisso. Dans 2, 3, 4 jours, tout ça, déjà, je crois, dimanche, au Torolon, à Kinshasa, pour te regagner. Déjà, on a Luanda mardi, tout ça, la Bino Elongo, on a Bokassi, il y a Patrick Beckham. Tout ça, on a déjà, vraiment quelques concerts qu'on a eu ça, Bisso énormément bien. Champion Wadol, le roi de la Rochelle. Champion Wadol n'a pas essayé énormément beauté. Botika n'a pas ça. Prix Nobel de la joie, Rodrigue Matende et Aziza Loukoussa. Prix Nobel de la joie, Rodrigue Matende et Aziza Loukoussa. Prix Nobel de la joie, Rodrigue Matende et Aziza Loukoussa n'a pas essayé beauté. Et puis Kodamboka ya Willy Moucheni Fondation Willy Moucheni ils ont ça là badon ils ont sunga bateau bazala ba problème bopé sa confiance mingi na ba sous na ba souka wana ba juste ba problème Fondation Willy Moucheni ils ont tika bangote merci na Kodamboka ya Willy Moucheni nengo salé biso pe Fondation sunga parce que yo déjà depuis 92 au sunga déjà bopé sa confiance mingi parce que yango ils ont sunga ba orphelin ba orpheline ba et tout ba problème ba tout ba botaki ba kangama ki Fondation Willy Moucheni ils ont sunga ba kokobaro ba négligé ba tunyo so ba problème pour contacter la Fondation Willy Moucheni bon mon solution gozama lelo c'est là l'année au 2025 Malika Mandiango a invité la Naya Liboso la 2025 c'est dit neto ba 2025 bon to mon année été bonne année na ye na mi pc la et puis bonjour Malika Mandiango bon mais tout ça quand net toi na année mususu tu peux donner moi mususu mais ça va bon ceux qui sont déjà en janvier tu mais c'est de coûter dans le bonne année to comme ici dans Bakoti biso sous le mois de février en tout cas bonjour na abonné Afrique Elengi Télévision bonjour na batunyo so balinga Malika Mania maman Bajimo Paradis bana suka nzambe sorry en tout cas bonjour na bino nyonso abonné à Afrique Elengi Télévision abonné à Malika Officiel TV merci beaucoup na bino nyonso obolinganga obosoutenanga de près de loin obosoutenanga na ba prière en tout cas merci beaucoup nzambe a continuer ko pambola bino je dis un grand merci na ba partenaire nanga nyonso partenaire nanga Beckham Touche o naza na mikolo yo ça dit ba tutu bazana besoin ba perek besoin besoin ko bongisa mutu na bino ba sèvre na tezo ya ba maman en tout cas boki mamba chez Beckham ba journée de la femme ezo ya boki mamba chez Beckham Touche place ba perek na biso ki bino ebandi na $5 mata en tout cas perek ki pena ebandi na $5 mata perek ya mabete perek ya kitoko mais Beckham Touche asunga nde mutu nyonso po mutu nyonso na possibilité ko somba perek ya 50 te ya 40 te to yebi kenzamba pambola biso ndenge moko te yango Beckham atile biso ba perek ya $5 pour na mutu ya za pe na possibilité ko somba perek ya $5 mais eza kabelo ya tusi ya bien en tout cas merci na bino nyonso orphelinat mon dernier espoir merci beaucoup maman Mireille Pacave orphelinat au sel biso ya kitoko bato ba continuer ko sunga bana bazali bato ba benga ranga pona ko sunga bana merci beaucoup ntemba continuer ko pambola bino merci beaucoup na yo balobi Karine Lutala ma petite sœur je te salue merci beaucoup à maman Yolande Nganga motema et papa Patrice Nganga depuis Paris merci beaucoup à Mère Adieta Kupumba merci beaucoup na yo merci beaucoup je dis un grand merci à mon vieux Gelor Boulangongo la ponctualité dans les sons mon vieux Gelor Boulangongo moto alobara pas ça là merci beaucoup na yo vraiment ainsi que Mejimo Paradis en tout cas merci beaucoup na bino merci na bino nyonso au bozara derrière Malika Mania pour nous soutenir yé na ba conseil na ba remarque en tout cas merci beaucoup à toi aussi Belinda Lombe depuis Istanbul na pesio bambote ouais voilà. Malika Maniango bisombalé to yebi ke na moment oyo
malgré tout ça l'émission, mais ça fait très très mal parce que tout a agressé la gomme. Oui, mais besoin les Kalamboka pour un instant. Tout le monde qui Marambo jusqu'à maintenant, dans mon qui lobby, moi communiquer moi bien ça la maille, pas mais c'est Zakari Baba Sobagi, tout ça l'a vraiment informé toi. Le Mambo joue ça la manaba est na biso ya mboka. Malika tout ça vraiment adressé tisiko solution zo maté. Et ça salon dernier tant que congolais. Bon, et ça on a bien tout basé bande qu'on a biso. Tout yo kaka bien té. Po biso moko tuka na jour moko ya marche. Tout le monde qui ne mo ki le côté qui malili, tout le monde qui na ba information to bande ko jouer ou ta par-ci par-là. Tout le monde qui mboka ezaki vraiment déstabilisé. Tout ça la ka bien té au moment où tout le monde qui bande qu'on a biso to zo perdre bande qu'on a biso. Ba makile zo tanga. Tout ça na bande ko ba vivre na ba goma, tout ça na bande ko ba zo. C'est-à-dire et ça la ki biso bien té, pe biso moko tout ça bien té parce que tant bango kuna baza affecté biso pe koto to affecté tant kuna mboka eza bien té eza loka partie ya njoto ya moto et suis choc donc ça dit njoto mobimba pe eza la kana pasi donc goma azo faire partie na kati ya mboka na biso Congo donc ça dit ceux qui bango bana kati bana problème biso pe o to za koto yo to za toujours abattu et puis to za toujours déstabilisé bref ane makambo bande ko sala hier mais biso a activité comme kokoso activité comme compliqué bref ane même bato bakomi ko luka ko profiter ko sala mabe ngazaki na matanga na matete et c'était dimanche bah image auto monde bato ba partager ba sala ki crime na kata ki marché moi j'étais sur place ezai na matete na ngilima moi j'étais sur place ti bato ba ki ma événement biso to vanda ki na matanga biso pa na biso za kwenge événement sala manangilima donc panique et salamaki wana ti ba bomi muto akabine donc policier qui n'est qu'au kufa parce que hier on a qui na kenda enterrement ya cousine na biso ndé baza ko apprendre biso que policier on va bêter qui masasi akufa sur place ba même qui ba gagner en hôpital mais après que non maman manger ba balle te ba côté na kata qui marché ba côté ba bêter masasi ba bêter qui n'est policier masasi te après ba bêter kuna na kati masasi ba bêter na kati te nani so tali ba image bien tant bango ba yé bazana moko na muta montar azana besoin kota ayo réfléchir que soka koti au kangama na kata yonga bimaki donc muta sécurité ndazaki souple la kota ki kitisa ki banini bato ba kote kuna zeba client na bato ba ndo trengali libanda to ba moni kezo yinda ne ba mi kote na kata supermarché mutazwa ki bal ezaki policier et puis la garçon moko azaki na cabine tanga moi ba sa criminel na bango ya beli bango ba criminel azu mulangia bamba bango de ba bete ki masasi ouais akufé sur place alors insécurité commis naibité donc ça dit mutayo sa crime alati akange longi na été ana posa même ya protéger longi na été ba yeba te so ezi azanani donc ba ye penza boye na ba arme parce que arme mon ba boto les policiers ba non mi balé bazui arme na baza ba soldaté ngai bon na nga avant dakana na soki na selemba okuna ndenga explicanga côté na bango wana batela bango souciat donc batela bango souciat au début ba quand on dit ba komi kimia mais et comme plus pur même bakulu na bakoma na ba soda ba uto kanga kulu na mo o aza général na bango ne sokuna ko nso makila balakisa na ba Molière mais ba componente ba bimisa ya zonga donc ça dit terrain wana selemba okuna soki na côté venir soki mbandi babi côté wana eza terrible et on a pas on a son avenir sur na bata pour les coca babi eza somo kuna bakuna bakanga ozala nani donc on a PTT en fait marambo même pas insécurité makasi na mboka en fait écoute si sur insécurité écoute si insécurité ba ko profiter en fait de ba crime comme ça crime comme ko sala malheur on senga na ministre de justice décision o ya zwaki ya ko sala système ya ko kanga bakuluna bakota na ba criminel peine de mort wana et continuer makambu ya Goma je pense que yaki est déstabilisé qui moi quelque et déstabilisé qui moi ba organisation msusu mais moi je pense que ministre de justice a telemaka wana parce que eloko comme ça ba to que ça crime ba boy ko bomba bilongi ba yepe boy na minduki ba tina kata sac c'est compliqué en fait tozo ibate bana baza derrière bango mais mania question moi jouer là en tête na lo babo lelo Marambo toujours Sibir et surtout Marambo toujours Sibir vraiment na Marambo ça mana est pays
nde tozomona mambo ezoleka oyo créer insécurité pe belé créer na ba pillage bato mosusu ba piller bango mpona makambo ya bandeko na biso barwandais baosala biso vraiment ntango yo ozocapte to ndenge ozomonena na bainformation eloko nini ozocapte ya kocomprendre sur badossier ya mambo nyonso ezoleka o. Bon, Benji, toi on a droit de l'homme, mais droit de l'homme n'a pas compliqué, hein. Ngai na ba faire ne ce que koleka, sauf que na koyi kolaksa indignation na ngai par rapport ya bande ko ambition de bazo kufa victime et tout, donc tout ça là. Mais ko côté ba profondeur ko luka ko regarder ko loba to ko recadrer to ko sala boy. Ata to ba toi on a droit de l'homme, mais droit de l'homme n'a pas comment peut-être que mon tour a koyi kolaksa par rapport à acte mususu mais tant mususu comme outrage sur de nini baloba wana tu vois donc mieux vaut to suka kaka na ningi bande ko biso bazokufa les restes wana tozotala kaka po Congo yango esibe bakanga ba comme outrage comme makambo belé alors na suka kaka na indignation to na bande ko biso bazokufa président de la République ayebi nini o yemoka ko sala pona ko sala effort ya Goma kimesa nini ekota donc biso to ne loko sala te biso o biso to ko sala to sambela pona bandeko na biso to sambela pona bandeko na biso to pesa force na bato bake ko bunda donc na landaki révélation moko ya pasteur na biso wale sa nzamba la kishi na invité so tali pe ba image ngo nzamba lexé Congo bomba fait ça la prière à 5 jours to la na se poto amonaki vision o ya monaki ke makila ebele c'est dit trop kufa ebele c'est dit photo le la mawa ya nzambe yango pesi message na ba congolais nyonso bato ba kufa déjà va prophétie bima bato ba kufa déjà pe bato ba continuer à kufa kaka surtout na ville ya Goma tant ba lo ba ke ville mobima faut sambela pona bande ko na biso to pona makile ko 5 jours à prière bongo na bato baza derrière ba faux vrai o bazo pesa ka bazo pesa ka itinéraire pour le infiltrer ba yo kota bango pe to ba ke ba osambela mon message on a message mabe to bon et un message mabe te za message ya za musana nzambe soka pesi déjà de ava prophétie bima déjà mutna muta osambela na ko na pour le bande ko na biso ba okufa ava prophétie bima tozo sambela déjà les problèmes ezaka ke na makamamboka politique est compliqué. Ba faut pèse ba ozala to yebité. Surtout parce que ça ba bilo mususu esala matoye baté ba itinéraire ozo pesa mandenge nini. Nani aza Rwandais, nani aza Congolais. Nani ozo fongola je pas côté. To ndima ke nanga okoma lelo M23. Ça dit oh ebika ke aza congolais, aza vrai congolais, un vrai patriote. Asambela ka pona bandeko na asambela pona mboka. To sambela dia pona mboka na biso po mboka o soko sambela te mais to te demandé tout ça boiti. Ah oui. Je dis que nous embêter mon boulot vraiment. Merci beaucoup Malika Maniango, c'était ça c'est pour notre pays parce qu'on a tous les Congolais, l'équipe congolaise Azaté. Ça fait vraiment très mal au cœur tant que tout le monde a bandeko on a surtout image tout le monde pour un instant. Biso ba itoala Kinshasa, oui ba ki toza force, to sabi nos forces et puis farder c'est na biso torlong et tumba. Nzamba otika biso ça fait bien. Merci on est d'ailleurs parenthèse to ba ki pour comprendre mambo biso pe tozo souffrir nango parce que toi ne c'est monter na moment to ça là ba musa na biso mais toza bien te to ebité ngani ni pe roko mais la biso pe parce que Goma pesa partie à RDC Congo. Merci à vous. Malika Maniango. Voilà tout simba qui a réponse mon question de l'eau. Il s'est biso to côté déjà 2025 pour Nabino le lot ba surprise des années parce que on est ba surprise Nabino il y a calme au silence au tout le monde fallait pour pas en ça fait aussi parler et je le ba makasi et le roni ngizali et le roni goya to ezate to ekozarate et je le ba manande ni bato monande maramonio sobola kaki osama na 2025 commis en février ni fiche ni on dirait makio nato bormo ya le côté zo salama c'est quoi les toi en 2025 toi en février mais batu bolo banisini toi en février donc toi encore 10 mois pourquoi ka faut boter la ka fali ba mise ba zebeleti
Eza ba musicien pe ba la kai pe ba date ke ba obeta ba sala minene. Pourquoi boter la bango te boter la ka fali? Ba visite, tout le monde bande au ba ba visite, oui rançon hier on obeta les 15. On va beta qui. Tout le monde héritier on t'a ba juper ça mais côté fali pour pas silence dans silence. Si ko poni silence te, nana travail na bien Benji, nana dictionnaire à comprendre que ça défense na binongo eza makiona. Ate za makiona, na ngo sala plus mieux que fali. Na sala plus mieux que fali. Et ça problème te. Na lobi ba sal nyonso o fali abeta na tele ba date. Mais yemo sikoyo. Ka yemo mutataki adloba ki ka yemo mutaucha date. Sko poni fu boko misa makiona, poni fu boko misa ngo tchaka misu pa na ye. Oui, boko tcha misu pa na ye parce que ça légende de la musique congolaise, c'est normal. Mais quand même il faut boyer ba peu que c'est un gars qui bosse plus mieux que ba musicien nyonso. On a droit repos, on a droit paiement, on a droit ça ne parce que paye atteint ndenge to bandi janvier boka yemo mutabandi ba production. Et puis car ndenge pe zaboy, tant pas ko démarrer, a ça la mieux pe ka ko le kabato pe ba laxi ba date ba ni ba sal na bango. Ozomona. Ba date zo pesa ma. Yango na lobby te, ata pe fallait ala lipongi. Tant au telema, a ça la pe ka mieux ko le kabato nyonso obino boninga bo lobela lelo. Parce que pour na mutu ta sala mieux ko le kaye. Tangelenga depuis to bandi ba sal ya ba mutique depuis fallait mando beta na Bercy 2020. Tangelenga mutu asali mieux ko beta ba sal mutique ke batu nyonso. Ke fali. Kasi yango on na lobby te. Batu ayebe ki alaka ki biso dans la kaka sala kaka. Donc ça dit il faut poser mettons on peut to lo ba ke biso to zena ba musicien congolais bo ndima pété. Donc ça dit to yebi ke biso nyonso na ba musicien ba ozela ka date ya Stade de France. Alors il faut être patient. Muto a coupé sa date wana. Aza muto a travaillera plus makasi. Ana droit repos, aza muto a na vision. Aza muto a va sala likambo. Il faut réfléchir 10 000 fois que le coton on ça l'avantage nango ezala boy des avantages nango ezala boy. Alors bozana droit kozala pas. So biso mo ba kolona yo ba warrior. Toza passion. Bosko combien de fois bino. Il faut bozala patient. Fait qui date ezali. Poni toza confekité. Oh Benji. Poni toza confekité. Est-ce que fallait ça loba likamuni na salate? Toza confekité par rapport à quoi? Toyebi ba capacité ya beya fali. Toyebi ke nyoso o fallait lobaka asala kasiko neti nini o fallait lobaka te pas sala rate. Bagolo ba ondi bina bino tendeni. Kote na makamba bagolo te bagolo ba sala nini o fallait salate. Bagolo si ba sala nini? Nini o golo asali. Ah, tu l'as ING Arena. Ah, on est sama nga Benji nga ko fa ntanga boy. O banjo betla ma sola fali no beto ma sola fali sans pourtant ntanga bagolo. Mais bon bossa la publicité. Te, ba ça la publicité makam na bango batika ma Stade de France, c'est ali bango te. Oh fallait ça bango batika na ko réaliser ngote. Alors, Fali c'est une légende de la musique congolaise. Toyebi ke bango nyonso bateka sport. Na lo bango déjà fallait ça support na bango. De ce qu'il fallait limo en bon na té et il faut déranger. Ah mais bon, concurrence. Concurrence c'est zakate. Concurrence c'est zakate. Binonde bokanisa bongo. To peut-être tombola la bonimba kande bolinga bo sango bongo. Concurrence c'est zaté. Fallait ça na concurrenter. Concurrence c'est zakate. Mutam to sa makam na ligne na yi. Mutam to sa makam na mesure na yi. Wa to sa makam na mesure na yi. Bango ba sa na mesure na bango Félix Ozo ko sa na mesure na e o sa na mesure na e concurrence exacte il y a pas de concurrence dans la musique fallait tellement du colo parce que fallait réaliser ka ba biloko o peut-être que bango ne za ba devoir il faut ba kokisango ba sala ngo e ko ezo attend concurrence exacte alors base à la passion fallait au sa date ya Stade de France pourquoi vous la date ya Stade de France. Mais parce que va estimer que bozoko ça bazo estimer que date on est dans la ngote za lokuta makiona boyena boy parce que nous mon ba page surtout nous moli na mona ya comment déjà ça défense en économie na nini bana droit exigence ya Stade de France te bana droit exigence ba ozani ba invité ba ozala ni pour la promotion bazana droit ya ko exiger fali date non lo ba bien je dis bien ba date ba sal union so mythique au fali abeti bango batela fali ba date wana te bango batela fali ba date wana te bango bazana droit ko lukandi ba sala musala ba rattraper ata la moitié ya o fallait salaki ba rattraper ata
ba rattraper à la moitié na oyo fallait à ça en 2024 donc ba sali à ta moitié té donc ba sali nan té alors pour la Stade de France pour na bango en tout cas ba mais la main et puis ba vanda oh fallait ça en 2024 ba sali ba province place tout fallait bêti donc ça dit des pour fallait que Stade de France et au côté et l'autre côté chaque chose a son temps fallait en attendre oh akoya au pesa biso date fallait en attendre oh yemoko bimisa biso affiche que Stade de France ya on a loba ki on bien na émission na yebi ke biso na bango tozozila ka date ya Stade de France mais base à la passion mo istiki ngana loba na mona ndi on a biso migeniema oyo ba pesa na imbote na Ferregola mais a estimer le mo ko loba ki ba te belé surtout bino ba wario boloba ke papu na bino aleki Ferregola yemo pa lobango à plusieurs fois ma sengela ki on pardon kasi quoi senga pardon pour ani hein a senga pardon pour ani c'est parce que c'est un bipolaire en fait. Mig c'est un bipolaire. C'est mon ami mais c'est un bipolaire. Moutabi qui va chercher des poules temps après si faire une botte importante il peut n'a fallu ba photo pe ba kanga mais on dirait faire rigoler excité et puis à l'obligé ceux qui m'outouf pas le baral qui fait il faut beta 3 Adidas Arena et Simba après bâtir un niveau qui allait qui fait rigoler. Bango pe pour batondi ma pena que faire as leader abet la biso na ba province il fallait abetaki ah bon abet la biso ba province nion sonné ababande biso pe na arena babande biso na arena oya Paris babete arena Belgique babete arena Bruxelles babete ya Londres babete biso ba province nion so fallait auto beta oh ah bon c'est dit après que ton dimi kaza leader aza conquérant fallait pour un ma faire à conquérir fallait faut bêter abeta basabare na nyonso fallait bêter ya Londres ya Belgique ya Paris après bêter bisope na ba salle nyonso ya province au fallait bêter ndake ndo bêter tina ba Italie après ton dimi ko kaza conquérant fallait abimi c'est biso album ya 32 chansons ba album ndemo nyonso régné Simbi ndé formé c'était régné obi ke formé 732 chansons de Kanga oyebi non ça peut dans disque d'or oyebi te asa biso bonga poto ndima za conquérant fait ya fallait ah bon on est la réponse hein? Ils a réponse mig c'est un bipolaire ba mig baza batu mo boye ba se reprocha ka kete na solo mabe côté mo boye bon ça va na kena côté mo ngana lobango suna kaboy na mutu na posa o critiquer mutu wana te pona kumisaka ona na ekaza danger au moment où na bi ke conscience na nga pe bi ke mutu pas za danger ozo comprendre Benji ce que faire à l'ingana et bongo ba flatter parce que ça n'a pas entouré ba flatter ah bon azana entouré ba flatter te dis faire un ba flatter qu'elle l'équipe ah l'équipe fallait voilà jusqu'au bongo nde boza bien boza la nem pas ka abo mbakena d'émission ai bisa binoni ça dit faire alinga ba flatter ça dit même des monde à cause sa conscience na ye kenga na nga danger na lika mutu wana ne pas linga so e pembe na il faut comme si na niveau makanisi na ye ah tu es prêtre collègue oza prêtre le qui est au télématé yonga na lobby soki miga lobby ke po ba laksa kai ye aleki faut mettre Adidas babilo c'est-à-dire aux ba salle au fallait bêta au kati yango ozo comprendre au kati ba salle no commission miki donc nous comparons on a Adidas donc aux ba salle nyoso ba Italie aux ba salle nyoso ba province nyoso fallait bêta ki okundi aux Adidas avec no tomboli donc ça tu es bipolaire. Mais ça vient de ni comme on a musique qui va faire souffrir bon qu'on va faire souffrir attaquer bino plusieurs fois mais traquer pas tout week-end dans le bi ba wario ba limbissé ba tunyo so ba limbissa et ça on a besoin sur problème na monte heureusement le bi que heureusement retiré que ningo ngolo ba ke ko faire souffrir comme nabi ko finga fa nga ba ko faire souffrir te ko tala Benji wa fingi bino pendant ne pensez pas que ko finga ezana augmente ya maturité
nasengi pardon. Nga tala ka ikutu te. Bon, nga na expliquer au ka senga bino. Te nga na za wario moko ba wario to se beli. Te nga ba mfi na yo pardon ya. Moi je m'en fous. Moi je suis fallu ou rien. Te merci ki. Dans ce que ka finga fallu, tu sens que au kantia ke ngo finga fallu au comme suprême. Oui, parce que so fingi fallu. Peut-être aux na bato boza derrière yo bato balinga fallu te. Boza derrière yo bo sepelana yo, boza na yo. Le problème est que l'image ya bateau ya zana bango nde bebisaka. De temps ya ka finga bateau. De tout monde aka ke bateau bazala na ye. Ce que yo singa pardon te parce que à se reprocher ne loko mo boy. Peut-être tam so talika ke bateau bazala na ye. Pour tout le monde arrête tam so ndina ba bougumestre ya nina mona kende ba photo no ba bougumestre ya nini. Je crois biso tozongela ka ba konzi. Tant que na bateau et mouton est finga ba père de famille. C'est-à-dire que bino ba konti vous d'accord nango. OK, on va s'inquiéter pardon, on s'en fout. Bolimbissé cette fois-ci à la poste tout ça. Ngai kutu, o moni kutu ngai ah on s'en biso pardon nani. Bon, est-ce que banda finga fallait ma musique à faire. Ah bah Matissa ngo. Amatissa on a nini? Amatissa c'est fait comme numéro 1. Amatissa ngo on a nini? Tout ça analyse moi ba betité. Soko binanga ka ba Matissa comme numéro 1. Tangela 5 chansons nzemba faire ya dynastie. To yembelanga ba parti. Pongo na yembelo 5 chansons ya chanson formicite. Ah si faut na Mbappé golo moko. Nga sala débat na bango te. Nga oko yembelanga bango te. Parce que nga l'autre na ba. Ce que yo tout dans ka question. Yo na bi ce qui a bi que Matissa faire comme c'est numéro 1. Donc numéro 1 c'est-à-dire c'est que yé faut dans ba catégorie ma kamunios au numéro 1 on mérité. Donc ça dit que banzemba numéro 1 il faut les éparpiller partout ils ont bêta mon qui mobilisé monde entier to bien. Mais yo posa o wariote o goloati. Mais so na biso yemba 5 chansons ya formule cette oyemba. Na yebi ko yemba. Non yemba pe ya 5 chansons et dynastie. 5 chansons. To tangela nga 5 titres na peste oyemba. Watu kumosa débat nga débatté ba. To sa na biso débatté. Yo na lobi. To sa débatté. Et ça ka poto la saka batu que ba place to tia batu na biso. Et ça na yebi baté monyoso. On a vu na basi. Et ça problème kasi nga na koyeba mais nga na fanatique te. Oza fanatique te yo na ebisio. So to bi numéro 1, il faut to mettre ba catégorie nyoso. So to bi to ke na ba titre. Comme sous to nga na otanga ba titre bantie monanga. Pour nga na warrior. Oui. Ozo comprendre. Mais tant sous na yebisi ye moko goloa. Tout le monde ngo tu peux faire musique te. Ba yamba ka supporter parole na bango ko les années. A gouver. Ayemba bani, ayeba te. Ozo mona. C'est-à-dire, bango bakata ton ba finga fali, ba kitisa fali te. Ton bino ba finga fali, fali zo travailler na ye. Ana ton na binoti. Mais quand même mane yo sambela ko chrétienne. Alors mutasengi pardon bolimbisae qui a rosa susango te pour la peine posa na ngolisoso. Te ngai déjà na tara na ngai te. Mais pardon na ye. Pardon na ye, pardon a finga ngate. Ta finga ba warrior. Te ça pour nga déjà nga na calcula te. Na mona ka garçon mo batanga tanga ba so ido na tala keti. C'est lui au bon pardonner. Na tala na ngai ete do makam na intéressant ngate na pardon na epe ko mena ngate pour na tala na ngapete na ninga finga rapi na tala kati. Do ya makasi zaka ke na mona ke tomba finga ka fala za na ekalikolo. C'est tout. Champion Wadol, le roi de La Rochelle, champion Wadol, le roi de La Rochelle, mon vieux champion Wadol, n'a pessier Mbote, le roi de La Rochelle, champion Wadol, Rodrigue Matende, Aziza Lokusa, prix Nobel de la joie, Rodrigue Matende, Aziza Lokusa, Malika Maniango, le hippodrome de Versailles, Wana Kokobar Nabino. J'espère que Miko peut vous tirer attention peut côté Kuna Mouké. Parce que dans peu de temps déjà, Kokobar Nabino honoré Pebino, on dirait côté Kuna peut ça la paiement énormément bien. Le problème est que il t'a ça la cop pour Bino bo so appelé cop quoi. Bon comme Kulandeni. Qu'est-ce que ça y a ngoté? Qu'est-ce que vous avez hippodrome comme si il t'a ça la pour il t'a zoa sondeni. Kasi te Kokobar Nabino.
Ndeto zabo surtout on étoile té ata ba cotisation formation likambo na suki étoile ezate o na vision té o tika ka isika moko ba combien de personnes to banana ba musala o bénéfice ezate ba se retrouver na ngote yo mona longue jambe ta comment finga fali donc ça dit ba cotisation na niveau nyonso ata mona ba tu nyonso aleka ba fimbu na fimbu place au biso to zo makambo ya bimaka té abimaka té. Tu se retrouves comme on finga bifingela. Donc ça dit même na kata bifingela na ozo peka elo côté. Ça dit biso omoni biso ne to zaboué. Ce qui fallait pour pas. Azad dans le silence. Biso peut to na biso dans le silence. Ah, la stratégie na bino hein. Biso peut to dans le silence. Toi na ta occupé ba tout o bino kutukuna bo sak biso peut to biso dans le silence. Biso to za ki met to vandi to ozela ba date na biso o ba obimisi la biso pour na 2025. Toi na ta to landa te kuna o ba sala ki bo te. Et là, au cas biso auto télémela kikaka tant to monaki président ba Gaulois akenda ikomela masanga na moment où batunyo su bazaki ona kaka ba ole pour na ndeko bango bandeko banga goma bazo kufa et tout si c'était fallu pour pendant tekika place mo bazo mela masanga na moment où batunyo su bazaki kaka je suis goma je suis est je suis boina boy ça dit banga ba longola goma banga ba tende fali liboso. Mais c'est ngaki asala un message de paix pour na mama goma. Asengi ba Gaulois na ba kino piété ko simba biloko batute so ngo revendiquer na ndako. Ezaki mo. Ase ba Gaulois baza bato maboko. Asenga alobai na bato ba Congolais nyonso surtout ba Gaulois na ye basala mabete. Pourquoi kayo na tuni po nya lobai na bongo baza bato maboko. Asenga ba Gaulois ba ke piété. Abi bato ba piété. Asenga ba Gaulois ba piété. Zo biloko batute biloko na za. Wana bote ba Gaulois. Ah mais ça les messages à ma bête toi ça y est. Teza problème ta sene ba message ba Gaulois na boso za bien mo ba kina kati ba Gaulois na ba to maboko ba zake bile. Au sani. Au pe ki sa bonga yo sele bongo message wana. Donc biso mais dérangeant qui a ndé faire go sa visite à salle où ils a prévu à salon depuis kala. Et dérangeant qui était et l'autre dérangeant qui ba image de ba kende komela ba ça ba peut-être on ne dérangeait ba Congolais belé. Il dérangeait ba Congolais belé au moment où peut-être ba tu vas stressé et puis que dérangeant les akake si c'était fallu. Ah pourquoi pour d'autres collants au fallu na comprendre. Oh mais parce que il dit que sauf fallait c'est le Camerounais comme un danger. Ndé comme mabe. Ceux qui fali batu nyonso bange ba sa ba analyse fali ozaka boye orgueillé baninga ba olela bazo kufa yo kuna yakati ya boîte zo mela yo mutama quand tala boye résumé za qui fali te donc ça dit ba un numéro boye gratuit en fait yo ba fait ici comme tema mabe pe ba fungo na kati ya sachet o batu baninga ba sela fali donc et longa vraiment polémique à musique mais comment ya mutema mabe ya kati ya mutema parce que tant on peut bosser la bongo et longo les pays était longo la paix succédé mais est-ce que mana ça la binonde nini parce que en fait il n'a comprendre le mot toutefois batu ya Kofi Olomide bara ko tirer fali popa mais c'est toujours ngina to comprendre vous avez faut vous ensemble mais pourquoi ba pique ya bato Kofi ya vis-à-vis ya fali popa parce que na landa bo benga ngo ba pique mais ça ba injure pourquoi bo benga ba pique so ezaya bato fali bo ba ke bato fali ba fingaka mais ya bango bo benga ba pique te ba finga non ngana préférant le bongo te ko lo bango bongo te so ezaya bato fali ba ke bato fali ba fingaki ya bango benga ba pique ndeni ba pique ne ba pique te ba pique c'est le temps tout to confondre ba mo bon ma finga na bengo bongo de ma finga mais tout le monde elongwe ba finga fali pour pas tout monde ba Landry Olomide ba vandeli pena mwasi afali ba finga ye bula ba finga ye boye ba finge boye musubalo ba ye plus baba nego vanda mukolo pamba kufi isa kabino ndeni tambo mona bato baza bazinga ka kofi ba ya ko finga mingi famille ko finga mingi fali ba finga pena famille ya fali. Oh mami na bino c'est parce que baza bango ba c'est parce que baza ba censé tu penses que batu nyonso wana o ba lobela vie na bo suki ba Landry wana suki ba nani baza net ba Landry wana azara na musicien comme porte-parole azara animateur azara animateur
Té. Il a intérêt, ma limite. Ada danser hein. Bon. C'est-à-dire tellement bilonga on est lobby la caille. Ezandeni. C'est-à-dire ba reflecter ka ilonga ba censé kaka. Ata ba fingi nana ketchup. Nana ketchup as exemple ya basi ya ma musicien. As exemple ya basi ya ba musicien. Moi si un musicien a vendu plus de 20 ans à mobile na yé un jeune garçon jusqu'à aujourd'hui ba vanda. Ben Chiliba il a facilité hein. Soza ba yaya ba na ba kata na ba vie de couple ba sali ba 15 ba 10 tout na bango di ba ya facilité. Eza bazalaka na rose te. Alors on a kata pire wana ceux qui osa digne osa moi ça libala te au vanda te. Nana ketchup par exemple moi c'est qu'on respecter na kata vie de couple ya basa ba musicien. Neto respecter ma Sylvie ma pata ndenge pe nana ketchup aza moi so aza respectueux il faut to respecter. Il faut pas respecter. Bongo vient na bou moi ça za na isiko azo yo wapi. Azu epeka batu si ba sale la iti. Ah. Batu pe ba sale li après azu e vierge te. Boyaka ko finga nana ketchup mais bino tong ba ko toucher basi ya ba président na bino. Bokomi ko ke ko funda. C'est comme si nana ketchup a un droit ya respecter. Nana ketchup a simba micro te, a sala interview te, a peine ba journaliste so ba lobela ka epete, po ba ka ko finga ba musicien to basi ba musicien te. Et puis tant ba ko finga nana ketchup bongo et qui ti sera peu succès fali pété. Et tu chantes l'autre. Ce que touche à me déstabiliser coupe na bango, tant que coupe ezala kaka. Nini o bango ba ko yo finga, o bango ba yebi. Comme sur le passé à Nana Ketchup. Ba yebi le passé Nana Ketchup, peut-être Nana Ketchup atambo na bango. Oh. Aliena bango. Bon ba lobby ba lobby, ba o nyoso ba ka lobeza ka ba yo kaka pe ba lobby. Ba pesa na ba adresse parce ba nana bando foot là. Na lobby ko pesa adresse za ba lobby, avant na bango te ba vendre le pongo moko te ba yebani te. Songa na yo tanga adresse pesa yo vendre ka seke ngana vendre no le pongo moko. Ba koki pe ko loba na ngati. Et après baza ba censé ba tunyo so ba lobela kofi ba censé et puis donc ba loba bongo ba zo rappel le côté ba ote ko kene conférence mo awa vie na bo bengi se ba on a mon frère kuna bango nyu na mona ba on a kitambo banana directeur comme les anani Eddie Diora viens nga Eddie Diora viens na buna talaka ba vanda ti na ba cameraman na bango ba landry ba porte parole na ba journaliste ba ka zo image na ye moko no Eddie Diora viens nga Eddie Diora directeur ba pesa bango ka $100 ba ya ngo sko tiki tambo po ya ko kabola ba zo mirmire nga mona ba ona kitambo ti $100 ba pesa bango $100 ba yo ko kabola bazo na vie nanga o joli copie bango na mona ba ona kitambo nga na uta ba promotion nanga kuna et pas Beckham touche $100 bazaka soki plus de 20 vie d'avoir pesa bango 100 soki na 23 heures je crois c'est pas kabola $5 $5 coûte na ndimi te bazo ba $5 vie dia ebiliso na obeta. Non, c'est rappelé à bien un rappel pour la kende en jour. Olingo $100 divisé par 25 personnes. Ba cameraman ba silika. Bazo tomba kamisu ba père de famille bazo ba retard. Siko bino ba ka vanda, ba ka vanda ba wandi ko finga via batu. Ba finga père de famille, moi ça ba talibala oh, place mo kenda bozo aka $2 $3. Bon quand tu as ba chanson ba killer ba kuta na ba bakali bino bozwango. Botu na Mathieu Boshit. Botu na Mathieu Boshit. Oh bino bokuta kutu wana mais mo so ba bakate linga ba katela kai. Alela pe na plateau ma émission bima. Ata bo fingi na ketchup. Fallait ozonga la vie na bouteille. Ata bo fingi na ketchup succès vivre il fallait quitter te po bino ba ko finga na bo la tabiso ka ke bo be sans c'est pas nga ko yo fanda jamais l'émission na bo na bando finga sindi no finga pas ça nini
malgré sa briseuse de foyer mais non finga nga été ezaka ke maman li esimba te bakabwa na bango sko bino boya ko va na TV pour na ko finga na ketchup tongo midi pourquoi pour asa bino ni c'est parce que ka bo ba mandia c'est parce que bozaka bo be censé bozana bino ba simple censé bo na bino ba simple mandia long jambi ona yakuta ya YouTube awa ken pe na zoya booster e atamboli na manika booster atati ba saba basic ya obima na manika za mo ba manika tika za mo ba manika te manika zoya ka po booster e lokote succès boya nzoto ti yo na komisu ko fanda po ndo finga na ketchup papa ata bo fingi ata bo fingi fali otikala ka fali ata bo ina histoire ke aleka yene mutasala pa za bo eza destin ba leka na njela mutu be posimba lipambo ina esili o etikala eza vision étoile esili na quartier la te ba leka combien ba leka fali mutaleka quartier la tête mais tu le là comment on représente yo kati so fali azaka o so fali le là zakate mais comme quartier la te bunga na génération route nani nga tombola kombo dango bango pe bazaka pe fier na fali que fallait ou ta quartier la te oui pour ça fallait zalate batu nyonso na quartier la te ba limwa banani on baza o batombo la quartier la te bazate ezara auta to aleka il rentre so ba mingi aleka na quartier la te ninge batu musuku tu ba ya ba bimela wana ba limwa na misusu pe ba ya ba leka ba limwa Siko. Mais il dérangera bien parce qu'il y a une intervention qui n'a pas lobby pour na nini tango Kofi lobby ba simba ki mwasi nae akangi sarape batch. Pourquoi fallait pour pas tango ba finga na ketchup a réagir raté. Bon, mutuna mutu mutuna mutu légitime nae maman mutuna mutu ana prince c'est ça pour parce que tant bino boye boya ko finga nana bo finga manika yakutu al touchaka sindi alamuka 6 ans na nuisette cap vidéo titi pour faire boya à réagir. Mais Cindy avant d'akatala ka ndenge ba porte parole na bango ba finga nana ketchup oh nana ketchup atika jamais ko tia kita finga Cindy ozo comprendre Benji même biso ba toto ko lobela fali to finga Cindy te to finga ke pour ça ini to finga ka été so to bito qui n'est plus loin même attends na kata monde de musique quand to yaka bo biso to ba warrior to yebo to ko attaquer faire to attaquer ba gaulois mais jamais to simba si nani si les aigles jaunes ouais. Mais au moins à chaque fois bagolois ba porte-parole na bango ba ko simba nana ketchup ba ta ko bané la porte-parole est censé ya Kofi ba ko simba nana ketchup. Vous pensez que peut-être fallait zangi mbongo quand ça bango té ozo comprendre mais ils a peut-être principe ya mutuna mutu mutu so mona ka kete na kangi c'est oui mais et après mais peut-être que chaque chose a son temps au finga ko finga ka mais ton suba lo baba ni non na 9 jours eza ya muibiti jour moko eza mutu eza mkona ngoti bo finga na ketchup ndi bo finga ka il y aura un moment chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. N'ingé plus besoin de comme ils sont fatigués. Yo mona ke fallait réagir ça te ba au finga nana ketchup ba réagir te mais ya Cindy ba la muka 6 heures pour ba ke ko luka okangisa manike 6 heures Cindy ozo téléphone au vanda bo bandi ko manike ba vidéo eza mais yo tant bino bo vanda bo mona ba porte-parole bino ba finga nana ketchup oh simba micro te oh fali ye moko pe a finga confité. Fallait finga Kofi Benji. Surtout bito que non a logique. Il y a ban et belé balongo na ba orchestre. Ba finga ba leader na ba manka ba leader na ba respect. Ba yembela bo ba nzembo bani. Ba yembela ba nzembo ba bimisa ba suzi. Fallait que lo sale le côté. Asala ngoti. Parce que tout à coup tu viens na bouyer mo ka sela kutu mwana e clip yenga. Azole na suzi. Mais fallait que l'on s'arrête. Bo fingi la nana ketchup ni. Nana ketchup baza moi si ba qualité plus que moi ça vient à bout. Est-ce que
Le passé n'a pas dérangé les lots pour battre bazon. Le passé est nini. Oh biso to yo karato monate. Le passé est nini. Que boulevard que. Et ça le nini. Pour yango kande bazon là. Oh, et c'est le côté. La boulevard. Et c'est le côté. Nini bona. Boulevard na di bo maman ba bala bango wapi. Ba maman ba bala bango vierge. Ba tu nyoso ba ko finga na ketu ba maman ba bala bango vierge. Ba bala bango vierge te ba maman na bango. Bala moi ça boulevard to nini ça problème te ça métier na yé mais tant à coûter na mutu na habiter à vendre vandi keko linga moi ça boulevard nga vendre na libala ti au monde appelle que divorce et até tu le bel capital hein eh oh Nto mona mingi ana maîtrise à vie. Maîtrise à vie qui mutu moi ekutana nini na maîtrise à ya obstacle te. Ouais on solo hein. Ba maman na bango ba bala bango vierge. Ba maman na bango ba na banda kama bala. Nde ba ko finga na ketchup. Ba maman na bango ba maman ya longue jambe, maman ya o wana sugi landry, maman ya mususu wana. Ba maman ya bango ba na katenda kama bala. Nde ba ko finga na ketchup. Pona na ketchup ti ba ko finga bonga na ndaka libala. Ba maman na bango ba bala bango vierge. Tant que ne pas en belé ba maman papa koto maman koto yo. Ba koka ko vana ba mabala te ba maman na bango. Mais besoin ko finga moi so avant depuis de 20 ans na mobali na ba li akabilo ko moko ba bota bana na bango na kati ya mariage. 99 jours ya moyibi jour moko. Il y a mon colo là-haut. Ça fait très mal hein, et ça l'a bien été. Dans la réaction à Mania parce que. Au moins moi si pe ayambi pe mutu invité. Oui, ko finga. Na plateau bozo finga moi si ya mutu. Yo pe moi so vous pensez que Kofi o mema bino poto pour bosa ba acte bongo. Na ba $10 bozo na ba $5 ba pesa abino. Hein? C'est la honte. Le problème est que atabo fini nana ketchup succès a fallu nde ekitate ba salu mythique nyonso fallait obeta pe ko longa pe ya kombo ya fali te pour ba remplacer ba leader na bino na ba palmarès na bango ezaka fali pour ba betela biso na 2023 sal boy na 2020 sal boy disque d'or certifié na komba fali nyonso na komba fali pe nana ketchup azaka place wana mama ya Marcosis ndani Janelle Ventino nani comme nani Malika Monikel na Fanalia. Fanalia. Oui. Mani na muni monti tukitaba mukele bike mama bota eza buzoba parce que et puis au moins moi mobile avant de ba finga moi c'est-à-dire on dit na famille na on a bandi ko basité muto yo finga pas ça yo pelote o e bien pété de vie de loin basala ngo ba mo volonté ba to batinda on basala ngo volontairement pour ba linga bango parce que place au baza ba o sepela nango parce que ce côté ba ta fali ba fingi bo bien fali mutatinda ka mais côté mususu ba o finga bo besoin si ba patron bango sima besoin si ba patron bango sima. Autant que Kofi avait informé que va finir na ketchup. Merci au cas informé. Abi tango mususu. Yo na bi merci au cas informé que bakangisa pe maniketi. Fali pas aka informé que bakangisa manike. Problème est chaque chose a son temps. Mais de toute façon moi on le surtout quand chaque chose a son temps, on dirait quelque chose ça se prépare hein? Et là on s'est préparé Zate. Le temps est le meilleur ami de la vérité. Ah, le temps est le meilleur ami de la vérité. Ah la linga mo na makasi. Le temps est le meilleur ami de la vérité. C'est-à-dire faut vérité ya faut tamo boizala. Na ndimolo la ligala pour vérité ya c'est à moi tamo. Ah il va avoir le côté sincère, la vérité est un escalier peu commis. Malgré tout, il va avoir un appartement dans le souk. Quand il y a un moment où tu as un moment bien été à propos de ma mesure de Kafama Namboka. Mais il y a un occasion de la biso, autant de mixage, où ils ont affecté qui
que sa défense est à que boena boy tamsu bazo sa peta msusu bolembu to tamsu libenga wa no bon à salle de France et bakumolia ngo tamsu peut-être pour na boy mais bat musu pas se tourner la question que tout ça déjà na toi dans février tu sais quand a 10 mois pour ça défense c'est à la mois 85 000 places vani les monnaies pour dom de 27 tu vois est-ce que tam qui est kozama pona na stade yango parce que ba billet koteka mo kote mususu na wana ninga ki pesa mo message mo na batinyo so ba tala biso message eza capté déjà les Warriors baza déjà prêt na mamunyo so Italie fali pupa ke babanga te baza déjà pour banelo ko banga te bo banga ndeni Warriors déjà banga nini maman Nadine Masidi na pesio bambote. Donc je pense que ba Warrior baza toujours déjà prêt ba toze la kaka na bi ke biso tout toze to bi ke mokili mo ba to na ba musicien na ba ex légende bazo la date na ba ex légende bazo ex légende à Longwa fallait boto la nyonso donc toujours ba bi ke toujours la date ya Stade de France donc biso tous la passion to singa nzambe apesa biso souffle de vie to la muka pour te coûter date Stade de France. Peut to la mukaka bo to koti affiche na page. Nebi ke batube ba oze batube ba oze lango. C'est espoir ça mana. Makasi. 124 heures aussi si ba 6. Donc na ebisio eza somo. Mukile ko bouger. Monde ko bouger. Omonike fali abangisa kaka. Parce que mende bazana ba oyibate obeta to obeta te mais na mituna bango ba yibike fali obeta bon na mituna ba yibike fali obeta parce que loko yo esa mabe sala ke soka fali te date place pe ba oya pena ba bi te po bandima ka fali na ndinga kuzu mais na ndenge ya visibilité bo balingaka te po ba ko décevoir ba faible na bon ba kenda ko kumisa ba ba grand. On comprend Belgique. Donc tous à patient tous la date du Stade de France. Donc tous à cap patient. Moi message de ce ami moi quelque chose. Merci na battu sur balandi biso par tout le monde entier. Merci na yo Benji. Merci vraiment na binonio so obolinga biso, bo soutenir biso vraiment en tout cas. Merci na ba soutien na bino. Mon vieux nanga Gelor Boulangongo. Mon vieux Gelor Boulangongo la ponctualité d'Alisson. Mon vieux Gelor Boulangongo. En tout cas merci beaucoup na yo. Merci na battu sur balinga Malika Mania. Champion Wadol, le roi de la Rochelle. Champion Wadol, le roi de la Rochelle. Mbotenayo, champion Wadol, le roi de la Rochelle. Mon vieux champion Wadol, le roi de la Rochelle. Nzambalola. Apé Sao, monté Mezolinga. Et puis, il a profité, il a souhaité joyeux anniversaire à mon frère et ami, Joe Gonzalo. Happy birthday à toi, mon frère. Que du bonheur, ton frère Benji Benzema te souhaite heureux anniversaire, Joe Gonzalo. Père Batavarayan, joyeux anniversaire à toi. Et puis, Naïbisi champion Wadol, oh petit Nayo. Champion Wadol, le roi de la Rochelle. Prix Nobel de la joie, Rodrigue Matende et Aziza Loukoussa. Prix Nobel de la joie, Rodrigue Matende et Aziza Loukoussa. Talape Koto et Rosala Bissolol. Merci beaucoup. Et puis, merci la Fondation Willy Moucheni. Fondation Ezo Sungabatu, Fondation Willy Moucheni, na PCM Mote Koda Mboka. Merci Nayo pour na koyoka mawa ya peuple congolais kusunga loboko européen César Nayo. Otika Rabisote et puis Fondation Willy Moucheni Ezo Salaba Action pour na kusunga. Obaningi pe ba sunga batu. Bo contacter Fondation Willy Moucheni. O Ezo Saba œuvre ya bien zo misa dans l'hôpital, Ezo pe sa va te besika, Ezo Sungabatu. Merci la Fondation Willy Moucheni, mon vieux n'a apprécié énormément monté. Ngana bino, tu vas le roi Singana, Tonga, Soginzamba, prêter encore vite au côté de mon Koroyan, invité mon sous. Bana Luanda, on arrive le mardi, tu vas déjà à Luanda. Le 14 février, tu vas fêter na Patrick Bekam, na Nenga Luanda, Wanana X767 666 par Dr Matubakana. Tu vas le 14 février, Patrick Bekam, l'homme de calcul.
l'homme de calcul Patrick Beckham azoya déjà arrivé naé bientôt mardi à Rosana Luanda bana Luanda bozala mobondo kuna po lei azozala na bino. Merci à vous. Soyez nzamba peut-être sont encore vite écouter mon koloko ya. Bye, à la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.